oza na belle voix mais oza na ba capacité musu sauter. Banza London TV. Tous ces pays ici-bas, ils ont qui à maison mère toi ya babi tango fort. Awa basakana kate. Ah ba mega kate. Soki o mekina fali keba. Okozua matigita. Banza London TV. Puis maître ou aza chef ya sécurité ya fali poupa B52 balobia simbi de kona biso chroniqueur na nzoto soka betier. Ozana ba preuve. Batunde ba. Ozana vidéo. Boti koluka ba base na nzoto ya fali poupa. Banza London TV. Grâce à Mayele, yango lelo fali poupa zo gagner bato nyonso tout. A gagner bato nyonso tout. Bato nyonso tout. Ah, les autres bon et laisser bato. Yango na lobi. Grâce à Mayele, yango fali poupa zo gagner bato nyonso tout. Banza London TV. O mona ga ya chel fali poupa loko boba. O baba zoba ba bengaka autotune. Banza London TV. Siko o yozo lobana. Eza na kata studio. Bazo sala nanu. To baba bimisa ye. Banza London TV. Ok ça fallait voir. Boti ko beta ma solo bo beta o bo comme ça bango ba bo comme ça moto avandi na ye atikane musique yo olingo comme ça ye moto pena. Banza London TV. On va difunga zoya. Difunga zoya. O difunga yelelo to ko binisa ba dansa ko fuandi lankeba. Oyezabile yoka ko lalela. Tiffany Dama Dotala. Oyezabada sa ko fuandila. Banza London TV. Mais on a mal à cadrer. Ozala oyebi musique mais ozosala makambo ozolinga koyoka batu te. Ozala pe oyebi musique mais musique on peut oyebi yango olinga ka yo mo kaka osala ngo ozana besoin ya batu ba aider te. Et pour ça pe na boule oyebi musique mais ozana musique na yo oyo yebi ozana na besoin suka na onde yo yeba yiwana. On va bien en ghetto. Banza London TV. Différence ya fali pour pendant ba musicien surtout congolais yango wana. Banza London TV. Malgré bazomba pe ba musique na bango wana o bazo bien international ndina ba ki Congo bani. Banza London TV. Devera mo pas l'accent bino arena. Fali pour pas m'talaxa bato arena. Ah? Fali pour m'talaxa bato arena. Bébé na mtakota. Kendo ta na kati kuna otala bato ba betaki tala to mona ba koma te papa na ba koma. Salam ki ko to Zénith ba koma ngo. Salam ki bena lo ba Zénith ba koma bato ba koma Kingandi fali poupa nani Kingandi papa. Dès le la tibiso hippodrome calamité de. Yango na zo sa yo papa mutalaksa bato arena c'est fali suivez les guides parce que yem ta beta kuna komoneza kuna. Yo beta na arena te yo zo sa. Banza London TV. Ouais, salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, le vôtre, humble serviteur Pichan Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au four au moulin, rien que pour vous servir. Et puis pour vous servir, c'est mon devoir de vous informer. Balandignon soya Dembanz à London City. Là, j'en profite à saluer des Bruno original, Bambo Tebele Nayo, derrière la caméra, Richi Watou, réalisateur le plus frais, il y a Mouindou Nango Siko, Bambo Tebele. Des Bruno original. Aujourd'hui, je reçois pour vous Babi Tango Fort. Ouais. Yeyo. Donc, Calamine. Les mauvais gars, faut pas que ça les mauvais gars de Fali Poupa. Les mauvais gars. Bien té. Ah bon? T'as bien té. Mais qui Fali Poupa na 12h, un chose mon temps les obétara. Attends yo tchelo non. Ngana ye. Toujours penser que na biso akalamité mais na tigi mo mbuki opesaka mo moto ndenge ezalaka foto. Tata Nzambe talaka lelo yo Nzambe. Ndenge yo komisa fali na mondo yo. Atombola miziki ya wenge. Atombola miziki ya latino ye. Ale fete ya mbome. Ale fete togolia togomela. Fali di kapa lela fete ye. Ige ikote la kwa falula fete ye. Atogolia togomela. Ige la coiffe ikote, tabac ikote, restaurant ikote, salon ikote, Bambo Tebele. Donc voilà, ça l'ikote, on a la fête anniversaire. Ko hésiter donc na internet kaso beti
Ikote okozambala moko makambutu. Donc voilà, Bernadette Masengu, félicitations na yo ou tikobo telabiso bébé Yassika. Là tout à l'heure todo solo là déjà na babi tango fort bomonier avant di balandi bozala toujours connecté Banza London TV. dans tous ala kuna shikita bonga po difunga zoya difunga difunga yelelo to binisa badansa ko fwandi lankeba oyezabilo ka ko lalela Tiffany Dango oyeza badansa ko fwandi la Tiffany Dango ya kutu cri o ko megate Tiffany Dango la queen la patrona ça dit mbongo plus l'argent bongo plus donc comment lingala na français Tiffany Dangwe la queen mbongo plus l'argent donc blague Tiffany Dangwe mais le tango fort ebimi ça l'indéti mal et déranger batou au nom de la personne comme Eddie Badiata directeur ya marketing ya F18 et puis maître Oaza chef ya sécurité ya Fali Poupa B52 balobia simbi de kona biso chroniqueur na nzoto soka betie vous en avez preuve batunde ba vous en avez vidéo botiko luka ba base na nzoto ya Fali Poupa botiko luka ba base na kombo ya Fali Poupa botiko luka ba base na kombo ya directeur Eddie Badiata quand même aza parent aza na bana aza na mwasi wa bana na mbongo botiko luka ba base na nzoto ya maître B52 Balondo maître responsable abala aza na bana vous comprenez parce que les loba na B52 so moni bango boye moko ya Bogart ozarane bon voilà aza na malor na palin donc bati ko luka ba base na kombo ya bato baza ba responsable ba parents baza na bana vous comprenez to ma musique na poubelle te to tiko ma musique na full te on comprend et comment te le rôle bato baza na kata musique nde ba bato ba vivre na full. Non, c'est pas bien. Vous comprenez? Ah, voilà, musique, tous les gens qui mayele bazalaka. Vous comprenez? Grâce à mayele, il y a un fallait pour pas gagner batunio sur tout. Ah, gagner batunio sur tout. Batunio sur tout. Ah, les autres abons et les battus. Il y a un lobby. Grâce à mayele, il y a un fallait pour pas gagner batunio sur tout. Parce que vous savez nos musiques, mais vous avez bourrique. Vous avez une belle voix, mais vous avez la capacité de vous soutenir. Vous avez un danger, mais vous avez un soutenir. Et ça va bien. Et ça va bien. Ma belle voix. Il y a un zolo banayo. Au Kori Kozala, vous avez une musique, mais vous avez mal à cadrer. Vous avez une musique, mais vous avez une musique. Mais musique on peut bien on linga ka yomo kaka osala ngo ozana besoin ya batu ba aider oti et pour zapper na boule oyebi musique mais ozana musique na yo oyo yebi ozana na besoin suka na onde yo yeba yiwana on ba bien na ghetto siko pemi na Fali Poupa azana manager aza congolais bana ba beta musique à ghetto tout kende vas-y je te laisse tout na Fali Poupa azana manager Madina Jobogi aza congolais aza zayowa te ayebi kutu pe Congo bien te aza pe na ba massa ba congolais te vous comprenez tozana na pembe na Fali Poupa aza encadré na ba ingénieur nyonso tout ba sa son ya mindele o mona ga ya tsheli Fali Poupa loko boba o baba zoba ba bengaka autotune. Yango na zolo ba kasite yoka papa tozo ke malembe lelo bato ba mo comprendre yango ba mo lo ba ke note o mo le logo ba tshaka awa eza pona retour so mutazo yoka ngo pa yemba bien lelo bato ba mo comprendre on a dit que makambo Fali Poupa nenga za boye azo sala bato ba comprendre yango après 5 ans peso open na temps peso ba tout temps yango lo ba yi trop d'avance comme Rolls, sur moto ou sur VW. Le temps dans la carnine, où ils ont régné les lots. Chabanika Pinga, le temps dans la carnine, ils ont régné. Dans la Maïbat, Maïbat. Si vous Yosi, Kombi,
yo makanisi nous allons la combi fali pour baza déjà kuna différence ya fali pour pana ba musicien surtout congolais yango wana ozo comprendre ouais différence non yango wana bo kazo kende bat bozo comprendre makambo tanga ebisa ba to featuring bat bagase lo featuring pour ça on faut que lukara RKL featuring pour ça on faut que lukara faut nani Davido lelo ba ko luka fali ba mo luka nzela malgré bazoemba pe ba musique na bango wana o bazo benga international ndena ba ki Congo bani bana ba musique lokola ba ki Congo kasi te nazoemba musique mo ouvert mais tant oyo yemba ngo po tshaki ba doute o mo yemba onde tozoemba ngo bien te parce que za ba bazo akadre te ba bazo yebsa o te ke na minute yo faut qu'on dolorte mwana faut dolorte mwana yo ebika mwana faut ko bondela mais mamba featuring pe batna na motikala si on a lobby te papa fali pupa azoya na makambo soka lobby mat bazo comprendre après 5 ans et au moins 207 aye featuring lelo na René Loko na 207 wana omoni pena ki na featuring wana okuta na Yuda Tega Yesu boloke loketo okomwa mwana bina bo buka ye kanga ye simba ye malembe simba ye na featuring wana omona bena bo pa bilo wa olalela bilo wa vwandela bilo wa hotelema babi tango fort papa gangi babi tango fort before ozo comprendre nani Yuda nani atega Yesu kasi ba Yuda ti yo pe zala ma elet etali yo na ozo sa na ba fire pe bongo fo yepsa fire ozo faza pe ma ele ba de banza début original début original il a bien papa vérité papa vérité de Manza TV Moussa Sala des fois tu de Manza TV ye papa vérité alo ba rama mbeza vérité elo na longula ga yango wana tiango mageza ya collègue nuko matango pe tiango mageza ya collègue noko aya nzila zulwa nzila dia mona lele pasi unkena na mpasi leka zalama yele Yuda Tega Yesu Chigito Baba Paradis Yuda Tega Yesu ale mama soko alama limono lokalote anatata matire chananga shabani kapinga donc ce te père m'a comme compliqué abuluka vandeli bato donc tozo mata kunanga na yena difunga difunga yelelo tokobinisa badansa kuvwandila nkeba oyo badansa kolalela ementesa toye na biloga vwandila mwana vwandila liseke kwatamaja toke oyo eza biloga ngovwandila pweza kangi babi tango fort nasuka bibi fort boyoka na boloke osanga la pena donc tobungisa kaka lisolo equaliser d'orchestre. J'ai pas compris. L'idée osanga na boloke pena donc tolimusa pena lisolo donc ya equaliser d'orchestre pour on a dit moko wana ma bien. Qu'est-ce ça fallait pour pas boss de boss patron de patron. Ok ça fallait pour moi tu obeta ma solo obeta o comme ça bango ba comme ça moto avandi na ye atikane musique yo olingo comme ça ye moto pena bato na ndo benga ba soda f victime ba ebisi yo papa na ngai moni so to sola les sola fallait pour parler le père faut to sola avec respect yo za ndeko na nga pisha yo za grand journaliste frère hein papa moi na obeta ma solo te na obeta ma solo ba cri ya sika na obeta ba gloire sika et puis na obeta ma solo na auto et puis na auto beta na ba port gentil na beta na ba Harare na beta na ba Nebraska na États-Unis na yo beta ba arena a so na 7 arena nga et puis la génération lelo yo ya ba animateur de ngabo génération ba animateur nga na beta Bercy père ti lelo na muto abeti Bercy te
à part génération ba Bill Clinton ba tutuka loji quand on a bloqué dans cette émission de beta Bercy après yango to yesu ko sa suma ba passe les sous to yeko beta sur 40 000 places papa eh si le lo to yebi ko to so ba calculer date en ko to yebi ta vous comprenez père tout beta ma solo ya fali pour parce que c'est pas que les to beta ma solo ndeti jomo ba na TV aya beta ma solo ka ya kala ndeti mutusi adaya amu raconter batu makambo ya cette année là ngalo ba mama siko so na sisi awa nazo ngendo beta double stade de martyrs donc beta double stade de martyrs les 10 dans les 11 et puis so na silisi yango et le ba vient nga Jean Simon c'est force à Italia habitango buzu tambola lo elo mususu mama tambola ko mande bisot si to sisi yango toke na Goma to tala na Goma kuna bambila so to pesa ki egate bambila so fali pour batika ikuna est-ce que ils ont propre toujours tambola de va faire la vida 5 ans tout va comment on la bango akendo tala bandeko o baza na Goma bazo souffrir ozo comprendre akendo kuta na bango atika ndambu o za nango ne to beteli ba concert nyo surtout parce que makamo yemu ta sala yango mais le vida ba 5 ans tout va comment on la bango boye na vida 5 ans de ba tout le monde va comment on na ba orchestre donc pour ma solo wana ya obeta ba visa 5 ans na fali muta obeta wana fali gaza fali poupa pour batba obeta ma solo ba arena fali zalaka fali poupa de vera mo pas l'accent bino arena na solo baté fali poupa mta l'accent bato arena ah fali poupa mta l'accent bato arena bena mta ko tala kendo tala na kati kuna otala bato ba betaki tala to mona ba koma te papa na ba koma sala mkie ko tulwa zenith ba koma ngo sala mkie bena loka ba zenith bato ba koma bato ba koma kingandi fali poupa nani kingandi papa de le la tibiso hippodrome calamité da yango nazo ça yo papa mutalakisa bato arena c'est fali suivez les guides parce que yem ta beta kuna komoneza kuna yo beta na arena te yo so ça de ba la tibiso 80 000 places hippodrome abi suivez les guides mola ki sinzela so ya la tibato nyonso ba komo opona tata nzambe talaka lelo yo nzambe nenga yo komisa fali na mondo yo atombola miziki ya Congo atombola miziki ya Afrika atombola miziki ya Congo atombola miziki ya Afrika ngamna imbira yebongo alevete ya mbome alevete tokolia tokomela mtu imbira ngamna imbira yebongo ngamna imbira ye fali ba tombola miziki ba wenya tombola miziki ba latino tombola miziki ba vanda na bango tika ba latino ba vanda na bango latino miziki wanati leo miziki ya Congo nazo tombola chacun fait ça de manière naïve. Chacun des artistes, on y va au bunda batala qui va pousser musique na biso lelo, tu vas dans le bac qui va Nigeria va organiser biso tout le monde la musique ils ont qui ne fait fallait pour pardon ça la forme naïve, au fait rigolo la d'autres la forme Maramignon surtout légende d'Azala kaka, Maramignon surtout numéro 1 Azala. Aussi les gens de Zolo comme problème. Il y a problème te so les 7e, les 8e bazar, les 9e, les 10e bazar kuna, ils ont ma bête parce que après fallait pas faut sauter à 4. Ah. Non, bah, tu sais, nous sommes la musique. Mais ouais, nous sommes constatés. Ils ont pris ça, moi, passer, et tant que vous artiste, à faire légende. Qu'il fallait pour pas légende. Papa, tous sommes mais à solo, tous sommes en la réalité, papa. Papa, fallait pour pas y avoir 20 000 baston musique, et non pas si bon à taille au monde. Papa, tous souffrent dans le combat, 11 ans. Si vous avez les jeunes, il faut aussi s'en mettre. So zaigi so nani fallait aussi ça m'a mwana papa pas combattre ba boya ba lobi ba beta te bakata batu basuki bakata batu bakabelo bakanga garde lio bazigisa yango papa batu ba ya ba kota concert makolongolo et événement et histoire oyo ba kokoma yango na génération bato bazali na 2020 ya bana bazali na 2020 musicien congolais moko artiste congolais moko abetaka na 2020 awa tina na ba mairie nyonso to wana ba yebi yango papa na mukonzi ya mboka oyo ayebi e musicien moko ya aningisi mokila tumbi mboka na biso papa otira ba avantiro tolo na pese exemple aujourd'hui tu es fier ya bato loba kele fallait faire sa musique oui na pese exemple ouais ok na biso to comment place wana père
Davido aye na Congo oyo eza mboka na biso na mboka ya Congo tolingaka Davido uta wapi? Davido est artiste nigérien. Merci. Tolingi bango ba kozala ba manifestation na bango na Congo te, tolingi bango ba sa ba production na bango te na Congo. Des autres après Davido aye abeti puis makambo wana esili bato bango uta pe Nigeria ba obeta pe awa. C'est un presque exemple. Na lobité kende France mutu. Ezali na besoin te fali pour abeta musique. Mais tozali na kokoso na kati ya Europe. OK. Affaire combattant, affaire combattant. Voilà père. Tout ce qu'on va mentir papa. Fali pour pas yem dans numéro 1 à musique lelo. Tout ça on va mourir maté. Ba 5e bazar, to yebi ba 5e bazar. Classement nana ni on sala ngo ba tom to ba classement ni. Ce qu'il faut prouver numéro 1 fali pour pas. Et tant que yo artiste ko lobani. Fali pour pas lelo yo ezaka na musique te. Eza pena ke mona pena ke mutu moko boye ya mboka moko boye azo reconnaître Congo na komba Fally Ipupa. Moi pena mutu mo avana na île de Mayotte amona na Congo ayi aboka ka Congo na tant ba tanga komba Fally Ipupa abia Fally Ipupa za na Congo so na chetembe yo na Europe tambola papa nanga okuta nango meka kotambusa micro na oba ba website yo outi na mboka ya Fally Ipupa ba tono na français. Désolé à London City. Désolé à London. Patrick Malwa désolé à London. Na PC Mbota trop wana mutu nanga. Freddy Bajama. Bajana na PC Freddy Bajana Mbota trop. Fondation Mulumba Nyandabu. Fondation Mulumba Nyandabu Bambote Belé na yo. Et puis na PC Mbota trop na Gladys Yambala. Gladys Mbala Lafayette agence Assir. Na Paris awa donc ti kin quoi des fois et puis na pesi sumbo tato na les boss Fabrice Trifaz les boss Bambote Belé na yo papa na et Tan donc Bambote Belé na coach Day Miller donc to pesi pe Bambote Belé coach Day il faut le coach Day Miller voilà pato de Bambote na et donc na musique ko la biso pourquoi pas des bandes des bandes à London TV parce que des bandes donc des bandes à London TV donc Osaka Musala et puis Nancy Ikota Muninga ya Arlette Manzwangani to pesi Bambote Belé na ye pourquoi pas Hervé Mafinga grand frère propre et fils donc ça parisien noir donc to pesi Bambote donc yazala bongo na igela coiffe côté la queen Tiffany Dangwe Bambote na yo l'argent plus mbongo là moi si Maëlle moi si Mbongo azape na bozui ana problème ata moko te ana problème te plus bilamba ba ya collection ben voilà mais babi tango foyo zaki na concert bobetaki et sali batu neti moi que confusion concert bobetaki ezaki playback tout zaki na concert live batu babi neti bo sala semi play banana balobi et bimagi na concert et outi eye en tout cas merci na Fally Ipupa. Et puis, on sait merci à Nzambe. Après, ça, le leader, le rôle a Fally Ipupa. Aïe, musique. En tout cas, boss, aïe, musique. Qui peine, donc, aïe, musique. Comment tu remets ta concert, tu remets ta concert live, tu remets ta concert live, boy. Bah, tu vois, ça, on est CD. Oh. Nzambe, la gars. Nzamba Pambola Fally Ipupa, c'est Ali, Akoma Koko. Nzamba Pambola Fally Ipupa a continué toujours. Gagner bango apambola Fally Ipupa papa nanga pisha biso mambo wana zolo bawana ti bat baolo babon tozo rier to seka parce que on a ah non ma drum dazo beta drum on a séquence à blaguité Franka Paya azo beta drum séquence ya blaguité Alex Senta azo beta koto kuna rigen chonde ok koto shumen na mbonda bituntumpi shumena na mbonda betako ozo kuna boya Willy yo ausa bikamo ozo ngoto bo Simeon solo ovana bo maye solo wala Feli Tyson
en abisso père. Donc Walobaz, ils sont bois qui Walobaz Samba. Walobaz, t'as l'équipe n'abisso siko free dans le compas, Zagalo li compas. Moi le temps là. Si mes airs tournent, tu as des solistes, des accompagnateurs, bassistes, des drummers. Si vous avez des bébés bongo, vous avez tout. Nangonga moko. Souci a fallu vous rappeler ça batou. De meilleurs naïe. Après ça batou, ba sentiment oyo batou ba ne ba yoka na disque, ba yoka pe yango bongo na live. Yango batou bazo comprendre makambo wana. Ba o ba yebi musique bazo comprendre ngo bien. Ba on ne ba yebi te yango bazo ba bongo. Na ba jaloux ba lo ba bongo. Il y a une différence, il y a musique de il y a blague, papa. Mais sinon, tourner la bino est comme déjà dans le souka, bon, zonga Kinshasa, et puis s'il faut dire encore l'artiste musicien à Baksaki Souba, à le calendrier, et ça va tourner européen, tu es compte. Ils ont continué. Badate Baksami, en tout cas, Batouba, Babongama, toqué rapidement, toqué vite fait, toqué neto, tobeta double stade des martyrs, après double stade des martyrs. Tokei tobeti na Goma total bande on a biso minezo le kakuna ozomona mo ndambo fali bu pa ozana nango ndenga mesana bobo mesano akotika kuna bakisi ba ndenge za kaka après ba concert na biso et puis toki ne tourner aux États-Unis toki vite fait tozonyimba ngo awa to obeta ba Lille na ba Lille awa donc ba Nantes donc ça dit ba Hollande. Ça dit toujours bête ba concert wana ba bongama et puis bato baza ta to sala na yo soirée moko na Bordeaux wana après concert ba préparer goûter mais kangi biso na identité na grâce na yo pisha donc bato bana besoin ba soirée oui ba benga déjà bien avant oui ba Nantes pe ba benga Chabanika pinga ba benga Chabanika pinga ba benga pisha kimo to calé après ba concert na biso tout le cap sika mo ya osala fête ya mboma tozo yemba bazo lia bazo melate ah oui voilà là après des double stade des martyrs bozonge na biso soit pour ensuite à continuer tozo que vite fait to tika ba lycée ke kwata maja les boss lycée ke kwata maja ba bote belé na ye lycée ke kwata maja ya manasi Yannick ni à Rombox pe na foot ici doit na ye mabe Yannick ni na PCM Botato na Afrique du Sud Yannick ni na PCP Kelvis Koyi les grands lions Kelvis Koyi na PCM Botato on a vu na liaka ya Willy Moucheni pe ya Willy Moucheni Loboko pe saka bakata raté Willy Moucheni na Georges Mbakie bino ba musicien ya pamba maître ancien dikapa ko sakana na bangwe ale ko tsa bien on a vu dans tant qu'on continue il a banane kala ya Willy Moucheni na PCM Botato le pena manzaka ils sont posés ouais si papa pourquoi babita mo fort pena anda una biso donc na una biso na se senta à l'aise dans za pena fali yango yaki donc ça dit so ozopta la fali pour pas boy tant makamba robine bandi so tali bo monanga so tali bo mona identité pour que le keto yuda teka yesu Mais on a constaté depuis 2000, 2011, maintenant au talent, au monde. Nazar Pierre, Nazar fidèle, papa, ils ont blagué, au bête 11 à 12 ans, dans le caisse. Et puis aux ans, on a 600 ma case, on a fait ça 4 minutes. Ma producteur, comment il bon rôle comme producteur, tout ma producteur, nous avons la patience, on a fallu pour faire ça, on vient dans la jante ici, les 6 mois. On a fait un mot, tu as fait ça, on a le babi. Grâce à bien dans il y a blague tout le temps tous avons na bofi bosange na police en pala na les patrons quoi Takubajira na les patrons Takubajira PDG Takubajira tous avons na ye pourquoi tous avons na ye tous avons na les boss émettent ça dans un conseil et pas il y a les 6 mois j'entamisine papa mapango aibsa nga babika ngwana fade pour bomba mbongo sala bo grâce na ye yango mondelo ngape na ngoma otonga to mais tout de to Mexique so comme moi mesure mukie na détention c'est ça pour ani et ça bongo parce que featuring on eza ya bisoté featuring eza ya fali ipupa na René Lokwa soso pembe so talent on bazo combattre featuring fali ipupa eza générique terre pas tu calculer on a générique
c'est la générique des Zoya Divunga. Babangata. Oh, générique des Zoya Divunga. Pesi Batuka, Babingango. So maman, so Azolamba. We bor mo bacha batna lo bo betanto okola. Ache bubaba. Limeke omeka. Omeka mungwa. On te pesi batu mungwa. Mungwa. Bilo la les apena ibanda apena. Odivunga yelele tokobina badansa ko fuandi lankeba. Kona générique mususu Zoya. Zoya Divunga. Batuba benga na plus 243 81 14 66 7 8 9. So balimba kota dia bazo banga batu balela mabanga. 243 81 14 66 7 8 9. Jembo dans la banjo Zui banga Patrick Malovolo Avengi Global Express. Chikito papa pareil. Ah, il est papa bien. Chikito papa pareil. Toro bat baolala, bat baobela. Chabanika pinga. Lobi organisé. Chabanika pinga motala biso. Donc yo mo organisé. Martin Kabika bobonga magéné Zoya, Martin Kabika Dimitri Ballon d'Or, Léo Tonda vient nga juste baye Scarface na pesi so motato na vient nga Jojo Ngonda Papicho Milka. Vient nga Papicho Milka de tous les temps de tous les jours mon vieux. Na pesi Guillaume fait le papa d'amour, na pesi certains Maneka mon premier, na pesi Yannick Luboya ba sincère condoléance na Yannick Luboya papa na masa na ngabo mwana na pesi vie na nga Tati Tiala Kobosteka Galaxy Mambo vient na biso Mambo Matia Mambo tebele na ye Sirikina fu mo fo Anto Mambo Sirikina pesi mbota to puis na pesi mbote na Josi Mayasi Force Italia ya maman na biso Emma Mayasi c'est maman Mayasi pardon et puis na pesi mbota to na ya Didier Kabongo na kata kin na Zoya Boston PV na tout puissant wa Jenny Kabasu conteneur à Bilamba Jenny Kabasu tout puissant wa Jenny Kabasu tout puissant conteneur à Bilamba yena robosa na été na pesi mbota to na Neves Pablito yena bosa na kete Kraki Airbag 4 nationalités Kraki Airbag ya kala oui mutumo bien donc on a repsa Serge Bo l'appelle impresario on a repsa conseil na repsa animateur na kosa na repsa bon conseil voici na repsa bon conseil parce que toujours bon ma génération avant toujours bon ma génération avant faut animateur baza ba o aniyebi kaza na génération na biso faut baza la patience ba wumina na ba orchestre ba vanda batika kowela moni biso patience te lelo futi biso peso foot et continuer au foot biso OK ben ouais lelo grâce à Fali Poupa lelo makambo izo sala ma miso bato zo mona ba famille na biso izo mona ba master bazo mona rien à dire to ko lo ba ku te bato ba opter la vérité tango ndeni na vanda wapi avana ye est-ce que ba petit ba na chik ba kenda chik. Vous comprenez? Donc, grâce à Fali Poupa, les gens ont comment. Vous comprenez? Mais on sait un peu d'animateur en haut. Baluka Rabatamaye, les bazar à peine na bango. Et on m'a à chaque fois, on a côte à Paris. Na kimi mango ba vient na côté. On vient na mais Nicolas boit ça en wani, on chez Zapana. Depuis na kibina encore depuis na kibeje musique. Vient na côté. Ig la coiffe côté. Elle vient na donc depuis donc. Mais Léo Brassard on Zapana il y a animation. Animateur ni le temps soit retirer révélation 2004. Nani on mérité Brassard wana. To azo prime ya mérite Lélo. Ouais ba sala en web. Ndeti Léo to bito sala nini mongo yo peta que animateur. Question ba sala en web. Mais peut ça tout ça na ba trophée ba mona mboka ba ki tira war ya confrère na nga na petit mbote TKM ou asala Lilo sko neti ba prima ka trophée ba latio na brasa le neti trophée to parler to ba na trophée parce que le bosso yaki na capitaine de CDM mado ba ya capitaine ba animateur donc et on les a yemo ko ba olo ba na bango ba sala ba blague na bango papa on ba blague ba sala frère la blague ça c'est normal moi je peux faire ça na obenga chomi na petit chomi na pesio boy na pesio boy ozo comprendre et ça va bête na obenga kingani na bige non nani boy papa tout ça lango nous on a la capacité à olega batala tout ya kinala hein je te dis vrai na ko ke patala ko mora boy na sendeni bon en fait na tout to kende boy na pesio pas zoa ma sala ba jeune bino ko sala salon pas ya petit na oyo ngo boka mikolo pa nani ponga ba kosala biloko wana te nga opana non ndenge nga beta na Fali Poupa anima ya musique lelo ya Congo nga na tala ko ona zoke na Fali Poupa na monde na oteka lokumu ya batala ko nga ozo comprendre yo sala ba jona ndeko la tsanga ba biloko opana non ndenge opo yo sala ndenge mabenga batu ndenge abengo ndenge ya ka tokuta na place bon ba mela jamba auto bo sana yo benga ko to opana non ndenge
yo moto ba responsabilité na za nango dongo bi on a benga te o pona benga pona bete matolo on a zo ba notre vérité frère na zo ba no vrai mais ba ni va t'appeler ba comment OK derrière orchestre ba ya ba te na ebisio eza non eza lokola ezela to ke malembe na éclaircir bato même si non moi to zo ba moi mbamba oui Eclipse mon soso hier na lingaki mingi to botamane penal 7-7 Eclipse na pesi mota Eclipse aloba yaza yeso banimateur nyonso tout ye azane a terre na esango malamu Bercy Moine commandant Mbodi abiaza commandant Mbodi bikolo abiaza général ya bawari alors ça va bien si on a lingaka mutu to ça la bongo azana ba Ève tant que ça général ya ba warrior Bercy azana na nzembo ya succès kati na ye quand on mona ke bon azana ba cri ya succès azana déjà na poids et puis azana boulot kati na ye vous comprenez donc Bercy le bien commandant Mbodi ya général il monte à l'obit c'est normal c'est d'akapo il vient na linga mingi c'est d'akapo na linga mingi mais na mona yenda tika ki koto wana avant vous comprenez elle na linga ki trop c'est dans linga ki trop donc abosa bien et puis courageux bon gosse na linga et alors là na petit exemple mon surtout kendeka DVD les plus beaux animateurs ya Congo les plus beaux animateurs à Congo massa na DVD allez papa na maman ba solo la kawapi na kati ya chambre donc abetchon pa massa na maman kene poto DVD utiki batu boyende et on regrette pego de aussi nazo tekelo ve na lo ba vérité pona mona na kosa pona zwa nini poko bakselanga nini na ba tangi pe mukusambwa te na fali popa mukusambwa yepe na linga mingi mukusambwa na linga pe mukusambwa mingi donc makambo to na éclairci bato poto to kata ngona suka ba biloko no mona wana basali boiza ba je basala entre bango ngasko le no sa le kumu ya ba vieux ba Robert Kokota et ba tutuka loji na sa le kumu ba Bill Clinton nga monseigneur ya ba Jean Missile les Simon nga na sa le kumu na bango non blague te to beta ina 20,000 places bango to ba beta ba tika mala moko bato tout va bêta animateur tout va bêta na Bercy après yango tangi na tala ko moko o bêti place à 40,000 places a bêti salle il y a 40,000 places limité bato ba pas carrière na ba non ici l'été à chacun son tour chez les coiffeurs ndeti ba bandaki na yo pa igela coiffe basugisi nanga yango na solo bana yo ka siko eza nani siko to bazo ba no fali po osala makambo oyo aza numéro 1 pour nous bozo boyango ponga na beta salo ba sala ba 7,000 wala ko lo baté ba 10,000 ko lo baté ba 11,000 nazo beta ngwa na uti sous 16,000 places donc nazo beta yango il y a 20,000 bango ba beta ki ya Bercy pas royal na c'est rappel na yo peut faire joka lo biseki na bango pesa yepe ba 20,000 ti osomona tika fait joka vana na eko mais kasi pia azalaki buka mona buka kukila seki na bango za ye ba 20,000 te wala selon pia na joka kabengele grand pote de grand pote yo lo ba joka non ya lelo bien sûr la vérité ba vérité avec joka bolinga bo menacer beaucoup maintenant niveau boluka bo tirer ba poison bani poison ba vérité na série wana azolo ba o réalité monaki ezaki ba 20,000 te lelo biso to beti 20,000 wana bon na cheba nga ba beti 20,000 bon c'est quoi après 20,000 mais joka ba yosko yonga na beta sala 40,000 places na ok beta sur stade de France na ok beta double martyr yosko uta wa pour la tsanga lokango uta oyo tchonde kitene obe uta wa ya salité to ya soin et puis o meka onde o tsanga loko wana kumisa ozubu muto ala tsabino wana abanga papa mais lelo frère na biso pe Gauthier Seye alobi lelo artiste fali pour pas azo bâtir carrière na ina mensonge yoko lobani etant que moko za na F victime otambo na fali pour pas artiste ya groupe wana les 10, les 11, tous dans le stade des martyrs. Donc, c'est-à-dire, Batouba va continuer au sommet habillé parce que non, il fallait pas l'obiter que non, le concert est annulé. Donc, il y a tout ya, Batouba continue. Bazala na makanisi, bazala espoir wana que concert na biso ezali. Donc, Batouba na focus ba warrior, tous dans la focus il y a les 10 dans les 11, il y a stade des martyrs.
Donc voilà, oh benami na wolo ba yango parce que nga dans 2 jours na ozo ngaki. Mais okimi ngambango eza ilo ba to ba olo ba po yo oza na artiste. Po to silisa no awa. Yo vanda wana ndako. Elo ka ba iso ndako no maitanga. Nga pozo lo bana nga ozo bana nga papa na nga. Nga zo wa musique. Nga na a trop na musique. Na yepona yemba mingi. Na yepona buwaka mingi. Ozo ngwa papa nga wa musique. Ma émission na émission ba tcha ngona ba fête te. Yo so mona bana fête mo ba obina pena bo pa ba katcha ba tcha émission ya soit déjà mototangi. Mais ngana kamnila ki soki leo batu ba oloba na bino yo zo beta na kati wana ya groupe so ba oloba ndako na bino leo batu ba liaka na kosa leka yo golo badi s'il vous plaît père s'il vous plaît père nga zo ba ma musique papa kati wana eza makambo balo fali pour pas autorité OK fali pour pas aza sommet fali pour pas légende fali pour pas moto père yo moni era mo bena ndimana mona era mo za bientôt directeur na biso di badia ta pexane be mission parce que grâce à makambo expert te wana ngo dimsanga makambo batu ba otala biso ngana ramnela ke lokolo ba di vérité te ngala péché te okanga na kango te lo ba vérité tout en 207 tout en ba question tout en 207 na terrain dans un mois eteni na ngana ye ochawa na papa funa yembela ngo ba tout en ba otala ngo ba mona ke babita ngo forme ta yembela nga plus na olingo bwaka nga eza lokwa ba yebisi nga ke balobi na ndako na bino babi ndako mai na ndako na bino etangaka yo siko mto vanda na ndako za mieux placé ya zolo ba wana vanda na biso te o mona teke mamuso ba teke za compliqué muto azolo ba wana emso azane jaloux afali popa muto azolo ba emso azolo ka gagne pena ye azolo ka afutela ka soki wapa nga azolo ka un jour ko mandeti nga au vanda na lupango mbimba yemo ya yemoko zoko mwana emso azolo ka atsala ki makambo azolo nga ki mukala sala wana pour un jour akoma lokola maître B50 balondo osomona niveau na ye emso ezana azolo ka niveau na ye na vie azolo ka s'organiser na sima ya muto muto azo s'organiser na sima na ye yemo ayebi ke fali bu balekinga pas bita fort tala bato bazozelanga na kin bato bazozelanga en tout cas bato message clé ouais bato bayamba biso donc bato baya bayibanga nyonso tout samedi toza na kin samedi déjà tekeli bato j'ai déjà samedi toza na kin donc na 8h toza na kin na aéroport ya Njili ba Gestapo ba Gestapo tout Lingwenzi mondial base Masikita namoni maman Guillaume Fele papa d'amour Lubobo Jagger Mboka voilà ba certain maneka ba Yannick Luboya na pesi Selema au Mobimba Banagal kota vient na Sizi Kobi ndoya mokonzi babumbu ba Boris Bora na vient na liseke kwa tamaza Landry Bisidi honorable na pesi mbota ndoya mokonzi ba mbote na yo ya za bona Askembaz kilo bogo sa ba basiste bogo ba mbote na yo Askembaz mutu na ngai ya tongo donc et puis vient na liseke kwa tamaza patron des patrons azu pena base pena ya kauka ya Willy ya Willy asali ba banderole plus de 20 banderoles pour ngai. Donc merci à trop ba Aimé Chango, ba Jean-Paul Cantona, na on a tangité baya tout cas pena tozana bango samedi oyo na 8h déjà. Biso bobo mesano. Rendez-vous double stade de match. Et puis maramba ya voyage fali pour bazongo agumbango abetango coach gari abetango Shimata azona mabele to comme ça on la tapi ya onyata nyata bo mutasali ya zati ba moni za la tête papa na ba danser za ata danser moko sala yete parce que na Congo non ba ndeko na biso ba sizo mona na fali bupa asombela bala ba si ono zo mona wana ba mituka papa o dans plus de ba wishaba ba set shaba ba véhicule ba danser ba véhicule ba ngonyo surtout ba ba chauffeur Ouma benaka ba yena chauffeur na ya sisi abise ndeni kende boezwa mutu ba camarade na ba yotala nga na station ma campagne chauffeur aki azuba ngo ba ye papa makamo le sama pa na biso mais qui dit chikito epsenga so ya ba ndako ba fana na ba makama ba bitwana qui dit chikito epsenga so ya ba pesi ba mbota to to tindika bango wa wiya ba na succès la choupette comme ba fa ba bulu la choupette sagana nango tozu mususu guillotte la cheftaine guillotte
Dio te sarana nango. To fit Delphine Bola. Succès na succès. Delphine Bola na pesi mbota to na pesi Jemima. Jemima sarana nango. Na tangi suna nte mamuluba. Mamuluba sus na bosel mamuluba. Libanaise. Et puis na pesi chanteuse na biso le susu mbota to Chimène. Donc, yemba lo elo musu Chimène Folo. Aboki mapwana. Bah bien tiens. Tu écoutes, tu as 4 animateurs, tu as 4 animateurs na kin. Mais tu as des domaines, tu as des domaines na kin. Des comparateur, et ça le mara a makambo. Pas de la gare aéroport, bah bien à côté. Voilà. Mais pour nous Kabouano déjà vite fait, Kennedy Chiguto na Patrick Malouavengi, Global Express, bah pour la Chiguto bango mbotato, donc voilà. Bah tous ces pays ici bah ils ont qui à maison mère toi ya babi tango fort. Ah ouais basarana kate. Ah ba mega kate. Soki o mekina fali keba. Okozua matigita. Ale tous ces ici bas. Papa. T'as la formule c'était maïna na année. Formule c'est déjà ça date, ça peut faire déjà. Tu vois oyozo lo bana. Eza na kata studio. Bazo sala nanu. To ba bimisa yi. Ale tous ces ici bas. Rodrigue Matende, Matirecha nanga isiba. Papa nanga atayo moko. Le bolu tete. Barami twenge papa. Le bolu tete papa, le bolu tete na pesi motato. Shabanika Pinga. Les seuls garçons. Shabanika Pinga. Les seuls garçons ya Lox na Union européenne, ya Sérieux, Shabanika Pinga. L'homme du moment na pesi motato. Merci. Babi na on forme moi biso kana moi animation to kabwa nango c'est ça des prix original à côté la biso musika en attendant na vendre ça moi des personnes yanga yo l'équipe biso de animation et ça va bien. Nous diga yo wan Zambie. Enfula tugiri pe ni ngumisa batwe. Ale mama wizi selema ngumisa e manoma ntondo. Maître kazi sonne minonse gay mama doe. Yakozua biloko yo lingaka yakozua. Alita chamala alpha mo flipe gimo lebe didio meyonga na swede zigi tolwe Patrick ba ati tolo mama ale zigi tolwe tele tenai tolwe amabogo Briska Chama bambo tebele na ye Rachel Peyan na Hollande. Donc, joyeux anniversaire Nayo Totombelio. Donc, voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Chikito Papa Paradis. Vous s'abonnez massivement à la chaîne Obolinga Kadembanza London TV. Topé Sivno, bye bye. À la prochaine numéro. Rishi Watouma, meilleur réalisateur. Allez, bye bye. À plus. Banza London TV. London TV. London